Dans la qualité papa prophète Mboukou donc makambo est laissé partir mon peuple le baquet ba maman pasteur ebele ba okende lifilo pour ba soutenir ma belle donc ils solo oui azana raison ba maman pasteur ebele ba okende lifilo ebele et puis ba maman pasteur ebele ba na mitema bango sanduku ba yibi makama mibali na bango mais tellement baza étouffé ba okende lifilo parce que au monde papa est-ce qu'ils appellent permis que Moussa Nanzamile ti pa oko akoko bina pe musique ya mukili na conscience na ye a telemi pe abini deti ba frère na biso oyo bazano na mukili na ba bongoli motema non ils a permis Moussa Nanzamba Bible lobi tout ce qui respire fait quoi louer l'éternel musique à mukili zo louer l'éternel les zo glorifier Nzambe te musique à mukili za pour la gloire à nat pour la gloire à Satan un passé à Robinate bilo par exemple même la voiture na ya même la voiture na koyoka te mais ils ont ba passer à tambola na voiture na musique nanda kuna ye musique kaka ya bafali na bani na mokili na ba théâtre papa kobina ka sauter s'il te plaît pasteur mobimbo mona azaleti bon limbisa nga bandeko nanga jibe c'est normal pas star aza wenge c'est normal mais bango balinga olanda ba jibe alors so bolinga olanda ba jibe bozonga bino wenge pourquoi ça basa jibe to bika jibe a star mukolo pa obongo la muteo obona jibe asalini a changer neti mama tolo yo salakati bakotana mama na biso rose bozai bakota mais lelo bongola mutema so moni mama tolo beno mama tolo abongola mutema comment on a un pasteur mobimba lingi ko salate un pasteur doit travailler oui que mama tolo na c'est il y a plus de lévites les sacerdoces a changé remarquez yesu tanga ya bima na tribuni na tribu ya Juda Yesu abima na tribu ya lévite ya lévite Jésus n'était pas lévite c'est pour cela même lévite les tribus à Lévi baboma Christ pour la jalousie donc cela veut dire oh ils allaient kalo ba Lévi faut ba fanda ba yele ba biloko olia ce n'est plus le cas aujourd'hui un pasteur doit travailler peut aussi travailler ce que l'église est en charge ça c'est autre chose au communauté à temps plein mais kolingato salakato ya kosa ko première prière du mois 17 € en enveloppe montant moto on a su ba bouteille ya mala tababak te babala te comment yo ça serviteur de Dieu au bot ça moi sinanda mais au bala et toi qu'on vivre ne kobo mais si vous aucune église au quoi ça va tout ma prophétie ben c'est quoi ba okota lifelo ba bongo la mitema mais déjà ko moi ba bongo la mitema te ba comment on ba ramasi ba geazi ba za ba tout ba comment ba race ya Jida ikabod gloire nzambe po ba simba ba kisi ba na ba sala nzambe te ba kosandi ba sala nzambe te discernement dont il y a discernement des esprits au côté de l'église même pas au quoi il s'abat même pas au sala ba prophétie mais dans l'église on en animeni surtout l'église en musique pasteur atambola ndenge pasteur impudique Kolo Jack Daniel kuiti na kuiti mais soka ya bani ko quoi ça et puis azana ba charoufa de le seigneur na une église azana 4 femmes akomi ko bot ça na église oui mais pasteur on a marié toi ça marié Elema Gondela Yesu azana bomoi Elema Gondela Yesu azana bomoi Mbutu moye o mama ye mama na lobie mama ye Elema Gondela tolo nase Mbutu pe na moyi olemba te mama Elema Gondela isika nyonso zali. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Dans le monde entier, nous sommes bien www.tolonacé TV. Nous ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Nzambe apambola bino bobi ke tangu mama Tolonacé ayaka bien-aimé ayaka na makamba kitoko oyebaka ko révolter kondima ya moto oyela musaka papa moko alalaki amibosanaki oyela musaka mama moko alalaki amibosanaki elamusi esu na prière elamusi esusu na koluka nzambe lelo eza lelo benga bien-aimé téléphoner ndeko yo oyo yebi ke bomesana kotala na ye mama Tolonacé yebise ke mama Tolonacé aza déjà na place
bongo natali na sima caméra na moni papa Eli ya Nzambe. Papa Eli ya Nzambe soka ko tshela biso image moko après tozongi sous na plateau na biso ya tolo na se. Que le Seigneur vous bénisse. Himae ngai anakalamba inakumisa Nzambe te poa ninyo esika Nzamba lokota nani ayebaka ngayo azinga na famille ezanga grifo papa na mama nanga ba chef wa fonctionnaire à l'état azinga na quartier Kisasa babwa Kisaka Nzamba biwisinga na kati ya banda lungwa o nzoka Nzamba yebi banda lungwa o nzoka Nzamba mona kape banda lungwa o retraite les 12, les 13, les 14 mama tolo na se mwasi nde lo sambo mwasi nde ma bondeli. La Bible dit la femme est sage, bâtit sa maison dans la prière. Invitation est lancée na mokili mobimba na ba mama na ba papa toza na invité na biso oto bengisi mama Émérance Mayala, l'évangéliste Émérance Mayala de Bruxelles na adoration papa Norbert Petit na novembre engengaki Maman Émérance na papa Norbert yaki na Paris yaki na mema bangengisaki par la grâce de Dieu. Mais cette fois-ci ekopela moto ekopela kolo apambola bisonio surtout les 12, les 13, les 14 janvier à partir à 22h30 na gare ya Irani. Pour la recomma na Irani eza pas cité, on s'est retrouvé na gare à Sel à Zaroza na 3 choix. Oroy kozwa Boissy la Léry, oroy kozwa train ya Gisors, oroy kozwa train oyo ezokende Pontoise okokita na gare Irani Nerville. Soko kiti na gare Irani Nerville okotambola ka 5 minutes tina église mema o ekambami bongo na gardien du temple pasteur Carlos Kala Mbaye. Na sena biso ya message na so mona adresse ezawana. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Eli ya Nzambe tozongi na plateau Nzamba pambola bino. On a présenté l'album Eza album Akula ya maman na biso Nenette wetu o avant di bongo na mboka ya Londres banzembo kitoko eza ko édifier banzembo kitoko eza ko lamusa pena bana na Nzambe soki oza na besoin Akula o koyeba kosomba album ya maman Nenette to poussani toza na maman na biso Émérance évangéliste Émérance Mayala banzembo kitoko bonime eza comme banzembo komboni na benga yo komboni na benga Yesu Masia tanga bimela ki yo bonime a se présenter ki na komboni ni yo moko yebi okutana ki na prison okutana ki na nzela okutana ki na wapi na retraite okutana ki na bien na maladie na hôpital esika nini yo okutana ki na Nzambe. Ça c'est maman Émérance Mayala album komboni na benga yo Yesu Masia et to koyeba suko leka na papa na biso Norbert Petit album kitoko zana Nzambe bilaka Nzambe bien aimé pour la terre Nzambe soka lobi likambo na ye bien aimé akokisa kango soki totali tokomona album kitoko ya mama na biso mama Marie-Anne Abia absali penda album moko kitoko bongo ebengami na kombo ya You Are de l'or eza bongo na ba titre belé comme un titre Dieu vient, Number One, Tu m'as sauvé, Louange, Alléluia, Ngolu et Senge. Vraiment bien aimé soki ozana besoin ya album ya mama na biso Marie-Anne Abia. Comme la biso na to na se to total sa ndenge ni ko zongo ou okoke na bisika nyo surtout batekaka ba CD na biso comme na Château Rouge na Barbès c'est partout ezali na ba édition otekaka okomona pe okozwa album ya mama Marie-Anne Abia
Que le Seigneur vous bénisse. Tout l'équipe de l'album, il y a Papa Nabiso Mardoché Kayembe, Jésus les transformateurs. Jésus-Christ les transformateurs. Nzambe aza oyo abongo la kabomo ya moto. Nzambe aza oyo amemaka moto na ba dimension. Nzambe aza oyo alokotaka moto na sepe atombolie. Na likolo eza lokola banzembo sala na yo banzembo lokola bakufate donc bazala bamona bolamo nzamba kosala tolo na se bamona ndenge nzambe azomatisa tolo na se soki oza na besoin ya album ya notre frère Madoché Kayembe bien-aimé okoki koleka na Château Rouge partout où okomini Frère Nabiso Mardoché Kayembe na Facebook na ye okozwa album na ye ou obengi biso na bureau na biso ya tolo na se tokoyebisa o ndenge nini okoki kosala po ozwa album ya notre frère Mardoché Kayembe, Jésus-Christ le transformateur. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les qui na notre frère imoko ya ba papa tolo na se ya ba papa tolo na se frère Clovis makola papa tolo na se nzamba lekinde moto bien aimé nzambe alekinde moto donc moto ko ba na vie na yo moto ko cha point moto ko cha virgule donc réponse à suka to idée à suka ezaka idée nzambe yango nde e kokisamaka na bomo na biso na kosala bolamu nzamba lekinde moto bien-aimé nazanga mokote kombo zomona na plateau na senga na papa Eli ya nzambe soki akoki kobenda vraiment plateau bien bongo na mosali na nzambe oyo tozana yenga na bengaka ye papa parlement po asololaka tellement bien na para nzambe Yesu apambola bino na ebike na bandako nde bozana boza deja ya kosepela toza bongo na prophète Ézéchias Kasongo mbuku pas na biso ye moka koyeba ko se présenter auti wapi azanani église eza wapi alingi aloba nini boza déjà ya kopambola. Shalom papa. Shalom mama Tolonase. Merci vraiment papa ko yamba invitation na biso ko yamba invitation na biso ndimo le kana plateau na biso ya Tolonase eloko mona ina loba na pourquoi na lelo bien mkolo na lelo soki nde tolingo pambola pinda chaîne oyo okoko loba nini. Vraiment souci na ngeza kana lika na chaîne onde na monaka parce que za chaîne mo eza na top. Et puis maman Tolonase ozo sala vraiment fierté à église oza parmi ba mama oyo ba tomboli bendela Yesu Masia na kata Paris ba mama o bazo tonga lola parce que n'engez allé à Bible etinda biso to détruire royaume ya ténèbres pour to construire royaume d'ici oza parmi ba mama ba sala fierté à mboka oyo et na pamboli sou papa na biso pasteur Carlos Kalambay abala bena moi Simon Malam Bible est claire et celui qui trouve une bonne femme pas une femme mais une bonne femme trouve le bonheur. Donc papa na biso Carlos vraiment nzamba pambolo na moi si on nzamba pesa yo moi si ya ma bondeli moi si azo telemisa lola moi si azo lobela royaume et puis royaume na minito mama na loba no nzambe a sepela no makasa zaka fier na yo vraiment na sepela na plateau oyo vraiment nzamba pambola yo apambola papa Carlos apambola l'église apambola chaîne ekende liboso na kombo na Yesu nzambe apambola les gardiens du temple papa Carlos Kalambay notre boss de Tolonase TV et le visionnaire de l'église Mema mission évangélique les messagers de l'alliance na Erani Nerville 95. Que le Seigneur vous bénisse mon papa. Joyeux Noël. Pour moi ebi ke yeso abota malelo te mais comment na musai na nzambe na chapeau papa il le bani. Vraiment na linga fête au mingi. Fête au date il y a les 24 il y a les 25 eza biblique mais fête naissance actrice eza biblique. Cela veut dire Bible lui-même apôtre Paul a dit est-ce que la nature ne peut pas vous enseigner eza biso ba chrétienté ba to organiser qui fête bango moko ba païen mokili et organiser fête le bon to nana mona chef spirituel moto Mahomet Bouddha banani wana nyonso Simon Kimbango nan ba fête na bangote. Cela veut dire fête au monde entier zo fête ezala ba païen ezala ba chrétien ezala ba musulman mutu nyonso mama moni fête ba homme d'affaires ba na ba magasin ba sepeli na niveau et puis comme Yesu et obi que fête eza évangélisation bien donc cela veut dire na mato ya ba ba pena oh lelo pena Yesu abota ba fêter Yesu et puis mbongo ekoti
na fête. Donc cela veut dire ba homme d'affaires ba magasin nyonso ba lela Yesu mabe bazela kaka date oyo. Et donc les affaires yango l'accepte na ke Yesu azali ye mutazali na likolo na se mabele kombo na ye. Donc azali les rois des rois les seigneurs. Même ba Macron ba fête yo. Ba misale salamité. Imaginez fête yo mokili mumba ba fan nanda po ba fête yo. Donc les affaires mo pona biso les 25 dates à la biblique, mais fête la naissance à Christ à la biblique parce que Yesu a botamat. Et la biblique. Yesu a botamat parce que papa Oza vraiment des preuves que Yesu a botamat le 25 décembre. Dans le Bible date les 25 à la biblique. Bango batia, ils a convention ba organiser ba bito honorer mutu quand même à sala likolo na se. Pour Nzambe Yesu. Mais date où Yesu a botamat pendes que ezali. Non, wana ba comment on a Bible mais ba comment ka naissance na ye. Donc cela veut dire date les 25 à la biblique même naissance à Christ à la biblique. Donc cela veut dire fête quelque part il y a biblique parce que date il y a les 25 de la biblique mais naissance c'est la biblique. Donc cela veut dire mbotama Yesu la biblique. Donc fête quelque part il y a biblique. Apôtre Paul a bien nature et quoi enseigner binoté tala mokili momimba mama nani suba fête na ki abotami lelo même goutou Macron même anniversaire à mutu na ibe za ka na famille na bango suki kana na ye na bana ni na ndako na mobimba mokili momba ibi pena mu continue même Lucifer même banganga lelo biki banganga pe ba ofete même banganga même bandogi ba ofete. Donc ano Yesu zono lokumu. Mais papa journée à l'élo à Noël le biki na sumu sala mingi po batu na batu bazana kona ndenge na bango ya ko fêter mususu akeya langwa meli masanga ka sali pe n'importe quoi fête ya Yesu e botami ezana batu mususu lelo basi ebele bazo lela mibali na bango ba ko fêter na bana na moya partir à 20h 21h papa azala ki aza souté ake ko fêter côté mususu ezana bana misusu pe bazo botama lelo kana ba ekobo oyo sala malelo na date oyo ya balobi mukolo Yesu abotamaki. Oui, ça c'est vrai na isasiko para mutu na mutu ndenga zo zulango na ndenga pazo tambusa masolo mais pona biso tozo honorer mukonzi na biso Christ Jésus. Oyebi jour ba fête makambo belé salama bakata Jean-Baptiste mutu na jour à fête jour à fête makambo belé salama donc wana siko komi ka mutu na mutu mais biso problème na biso to kumisa Nzambe neti biso lelo ta la fête. Donc cela veut dire na part na biso quand même royaume sepel. Et ça bat musu na fête et ba luka ba bêtise musu ba langwa bo ça peut arriver surtout les païens toko condamner ba te po bango za makam na bango. Ba linga fête ba langwa ba bina. Mais tout ça mais la pona bango ba bongo la mitema jour l'essentiel message ekoti ke mukonza bota magilelo. Amen amen. Waneza ba dire ya papa na biso prophète Ezekias Mbuku nga vraiment mama tolo na se nazara na vraiment convaincu na kobotama ya Yesu lelo le 25 te donc na feta rangote et pas na ngai eloko ezate sapenga na etoleka nzela moko te donc ngana sapeto bo mutu na mutasa na ndenge azola ka makambo na yo neza bongo papa mais papa église ezawapi. Oui, église eza na gare à Villers-les-Belles, 9 rue des Bonnets 95 400 Arnaudville. Donc so qui na gare à Villers-les-Belles juste 1 minute église eza. Mais nzamba sali biso grâce je crois na fin à janvier tout que na salle musu parce que les 31 tout ça déjà veillé na salle en Sika ezali numéro 16 rue de Esquat numéro 16 95 200 Sarcelles au commune na gare du Nord l'ORRD au kiti na gare à Sarcelles au bis 270 net muto que direction Villers-les-Belles 4e arrêt fer cheval après 2 minutes au commune na salle donc le 31 décembre de 22h à 6h du matin a invité bino peuple de Dieu Mokilimba boya vraiment veiller des prières ils a veillé na pasteur na biso Guy tout ça la veille ensemble na bango. Alléluia, na pasteur na biso Guy tout ça la fait ensemble na bon papa t'as pas honte aujourd'hui de parler de l'église de se présenter que pasteur, t'as pas honte? Oui, normalement ça c'est vrai église les lots vraiment ça bougier désordre déjà total l'église division ça total l'église ba magicien ba commis et belé l'église ba venturier ba commis et belé l'église et ça c'est la parole de Dieu accomplissement parole
Tant au monde, la Bible dit, lorsque vous allez voir l'abomination entrer dans les lieux saints, faites attention. Bible dit même, criez même. Il faut batona to ganga, to dénoncer du jour au jour. Magam to monde na ba Syrie, magam to monde na ba Libye, ne bazote ka batona. Et ça ba signe des temps. Et ça ba signe prophétique. Cela veut dire qu'il y a mon amoute comme pembeni. Donc cela veut dire antichrist n'engezalua déjà Azo réagit parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare le Saint-Esprit comme consolateur de l'Église universelle qui est le corps de Christ a commencé son rôle comme consolateur les jours de la Pentecôte. Rôle n'a aussi dans le jour de l'enlèvement de l'Église. Quand la Église est enlevée, après enlèvement de l'Église, Antichrist apparaît. Caché à 666, tout le monde a eu bon, ils ont enseignement mingi, tribulation simple, na grande tribulation. Même Antichrist a aussi l'alliance na Israël. Parce que au moment Donald Trump a lobby, c'est vrai. Jérusalem ezali capitale à Israël. Temple Salomon ba construire en calamité. Déjà si ba recruter 5000 hommes des États-Unis, na ba brique, na ba ciment, na ba bilo, na ba bilamba o ba travail ba ouvrier ba olata. Eza déjà les États-Unis calamité ba bani ba reconstruire temple en Salomon. Cela veut dire et si quand Antichrist a s'asseoir, eza ba tamoko prophétique. Bilo Donald Trump a lui, c'est pas Donald Trump, c'est la parole. Et ça là qui pensa que mutu akwa annoncer bâton ba puissant. Donc yango moni Donald Trump les États-Unis a annoncé le qu'on a et tous mona ba juif calamité bango nyonso ba ozonga. Ba juif ba zozonga calamité. Remarquez déjà na mboko na bosani kombo place à tenter salama ki na mboko soki ba souhaite zo mboka mo na bosani au premier ministre Zaï Moisi. Ba juif ba déclarer ki ba zonga bango nyonso. Ba mikonzi partout même ba Obama ba tout ba boya ki ba non ba juif ba zonga mais ba juif déjà ba za décision ba zonga. Calamité ba bandi ko zonga et Bible bi tango ba juif ba zonga. Masolo e bandi do yangwana mama tolo na sene tinga mikolo tem ka na église ba bina développer c'est la repentance to bongola mutema to sala masumu mingi to salinyo mingi to bongola mutema parce que to juif ba juif sona bi to sona ba to juif parce que les églises mais bango batwana ba ramasi ba juif peuple de Dieu en otage. Et il est temps de se repentir, surtout de créer la relation personnelle avec le Saint-Esprit et la relation personnelle avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et nazo senga en église, na bana nzambe, to komi na tamoko to senga mingi discernement, dont il y a discernement des esprits. Au côté de l'église, même pas au quoi sabat, même pas au sala ba prophétie, mais ta l'église en animeni, surtout l'église en musique. Pasteur atambola ndenge. Pasteur impudique. Kolo Jack Daniel kuiti na kuiti mais soka ya baniko koi sabat et puis azana ba charoufa de le Seigneur na une église azana 4 femmes akomi ko bot sabat na église oui mais pasteur on a marié toi ça marié bate bakana za kutamsu na mosi na ndaka bot saki mabala pété abala mosi ngote babala tout le monde tenga na bag yo lati bag mais pasteur balata babala parce que kosa ka batuke naza marié te mosi na kutu naza balate tanga zuya baniko tutula après le biakima bendo na bala parce que c'est remarqué moi même na Kinshasa ba jeune ba musicien bazo ya ba gege yo moni ba na mibali na basi na mandako neti biso basi banda moi ça fait tant na ko ça sert que non moi sert a déjà maman za no za na bag a otala na loboko mais bango bazaka na ba bag te biso to lata déjà kombo ya kalamba non que ko ça même pour kombo na ana kalamba maman to na c'est déjà na zo respecter pour mobali no belela ke na boss neti nga maman Alice Kamba la prophétesse na lela e mabe o monte to na otobi na danse mo mikolo na ndao na mwana na ngamke na tambola na mwana nga na mosi même l'église ba bi mwasi na nga donc cela veut dire sur bani ko ça sera ba papa so ko sango zama déjà ko to bag ya pam et puis que moi so ba o draguer na nzela ou bien mobali batala bag so ba moni neti mama tolo so na kutano ka na train na yebi to na draguer no sani ba mona bien laisse tomber bango balata ba bag te ba balate comment yo ça serviteur de Dieu au bot ça moi si na ndako mais au bala et to ebi ko vivre ne kobo mais si go aucune église au quoi ça ba to ba prophétie ben c'est quoi ba okota lifelo ba bongola mitema déjà ko mo ba bongola mitema te ba koma ba ramasi ba geazi ba za ba mo ba koma ba race ya jida ikabod gloire nzambe po ba simba bakisi bana bango basala nzambe te bakosa ndi basala basala nzambe te mais nzambe bakomi na suka omoni moko kufa na le bourger
nabosani kombo na ya kitoko bogara za ba Bercy église Bercy akufa misu baza kum c'est église bani ko kawo baza batsu bazate eza wana basina fenza malinga bando buma bango ba prophète moto ebi na kin ba Jérémie ba tondisa emika mais bakufa ba calamité bazo kufa au 2018 bato wana omona na Paris na kini babano kufa oyoka kaka chanteur moko munene na kufi babano kufa nzamba oboma bango parce que nzambe basaka na anete basimba bakisi na baza ba commerciaux ba député to boya te mais bino boye na église mama obininga nazalaka grand ambianceur wenge musique biso bato bana na ba 1980 wenge masiro kifa ya leki ya Weranson ya Werangiyama ya nanga na dibabo ma tozoke fait Patrice aoteka na liboso wana aoteka ba cigarette nazo prier pa libambo ngai wana tozolamba na tunnel masiro ya bina camarade na Freddy na Angleterre mitango to bongoli mutema prophète za mwana bandal nga za mwana bumbu après bumbu tolongo na bumbu ne ya bumbu grandi ya bumbu après tolongo na bumbu toyena ngiringiri mais bandal bumbu selemba tokanga mat ngapo na kota bandal 2000 et puis nazayi mingi na ba master na bandal na tangi na baka yao tout ça mwana bandal oui Napesi Banderonio, surtout à Bandal, c'est Paris. Shalom, shalom, ma meilleure V. Ici, on est à www.tolonacé. Ici, à Tolonacé, nous rachetons le temps car les jours seront mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bien nommé dans les Seigneurs, quand on parle de faux, il faut savoir aussi qu'il y a aussi de vrais. Et ça, n'a pas pasteur Oyo, Nzambe Ache, à part non, va fraîchir. Ma bolongo na whisky te, non, va fraîchir. Ma bolongo na impudicité te, non, va comme na ebite so banini bazali ba so sala nzambe na bosolo lokwa ba pasteur Ezekiel mbuku bazo sala nzambe na ninga solo papa okomo na pasteur moko église mobimba basi na ye ce n'est pas normal maman pasteur azali susu à l'aise était abala peta mususu mwasi yango te pasteur donc désordre na désordre tozo ba te nani aza faux nani aza vrai ta ekoki po na koyeba ko dénoncer makambo wana surtout parce que Jésus-Christ revient bientôt. Église Nzambe za place à masekité. Bana na Nzambe baza trop cher na miso Nzambe po te Yesu Masia andima ki kotika trône na ye akita ki na se po ta kufela peuple na ye. Alors basal na Nzambe o ya faux, je dis bien basal na Nzambe o ya faux bazo saila libumu. Respectons les enfants de Dieu. Papa, est-ce que ça normal ba kokipe ko benga na mutu église? Eza biblique. Ce qui n'est frère moko azo tambola mabe bo bible lobi vandisa ye solo la na ye soki ayoki te vandisa bapaka soki ayoki te okoko bimisa ye liboso ya église totali na ba réseaux sociaux tozomona ba sali na Nzambe oyo bakoki likambo te ba pasteur sala Nzambe na lobai bien alobi na solo la ki déjà na frère 2-3 fois frère azoyo kati yango na comme na capacité ya ko bimisa liboso na église eza na bato mususu babamba ki mabanga balobi te ko benga na mutu église te eza kate bo avi na yo papa eza nini na likambo wana. Ouais non maman avi nanga je suis d'accord avec na pasteur wa bengani mutu na église parce que c'est biblique. C'est biblique. Au moins Yesu ye mo tanga yaki na temple moni bat ba oteka bilo na temple saleni abeti ba film ba bengani bango église ezali mo sacré. Vous savez déjà au moins mama tolo so mutazote ya lisumu cela veut dire alongi lisumu so moni pasteur azbani ko tem l'impudicité kobo whisky cela veut dire alongi yango alongi yango balba on donne que c'est qu'on a au monde de tout ça l'émission et l'axi mama tolo o yo zolbe zuta na mutema no pe vina o nga zolbe yuta mutema pe vinanga parce que muto azara pasteur impudique ate ya lisumu te alors bate si to kota lola ndezali ali autorisé déjà si to kota lola na bi passer mon pana lo baka jugement zate alors baka jugement te ba payen ba osager oh la Bible dit tous nous seront jugés. Ça va commencer à l'église. Mais l'église ne sera pas condamnée mais jugée. Pour tous ba couronne de grâces années. A maman tolo na c'est le 25 baninga ba ofete ba omela ba whisky mais yo sali émission zo couronne munene. Ah le 25 ou le 31 ba ba ve yo berger linge ko ya ve toke na ona fête. O zo couronne muke. Église est jugée mais pas condamnée. Mais c'est les païens qui seront jugés condamnés. Bateau ba osala condamné soi-disant ba faux pasteur ba une église ba yeko fan. Comment au monde a un pasteur mobimba lingi ko salate un pasteur doit travailler. Oui que maman tolo na c'est il y a plus de lévites. Les sacerdoces a changé. Remarquez Yesu tanga ya bima na tribuni. Na tribu ya Juda
Yesu abima na tribu ya Lévite, ya Lévite, Jésus n'était pas Lévite. C'est pour cela même Lévite, les tribus à Lévi, baboma Christ pour la jalousie. Donc cela veut dire, oh Isalaka Kalo, Lévi, faut bafanda baïl ba biloko olia. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, un pasteur doit travailler, peut aussi travailler. Ce que l'église est eu en charge, ça c'est autre chose. Au communauté à temple. Mais kolingato salagato ya okosa ko première prière du mois. 17 € en enveloppe montant moto. On a vu ma bouteille à maille, 100 €. Dit bouteille à maille. Papa, comment tu as la bouteille à maille? Je crois qu'on a commenté la bouteille à maille, na ba huile d'onction. Maille va soukola batuma polo toni. Les cas enveloppe 100 €, 100 €, c'est des escrocs. Et bananzambe, la Bible dit ne méprisez pas la prophétie, mais il faut l'examiner. La prophétie nous c'est ça on dit maté. Moi je suis un prophète, déjà un prophète c'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu avec révélation. Tu le vois ba prophète Bobaza à Paris, tant azoté, au senti muto azoté ya maloba na nzambe. Mais oui, dans la prophétie so za na ngo libérer pe, yeso ya na piscine à Belteza. Jour on ezeka mokaka tout le monde a monaki. Okoya pe l'église bat bazaka prophétie bimi moko bien mi balé, mais parole était mi bat ba décortiquer parce que la parole c'est la prophétie en excellence. Et bas croana les loba commis première prière du mois ba commencer nga bat bambongo et puis bat bo pesa ka mbongo te na ba enveloppe oko pambwama ko kansate que soko pesa enveloppe no pamba mino combien de bat les loba pesa ba enveloppe pamba mate 2017 yango ba prophétiser au bal et tika une semaine au balate nous te gaza scro passer yango bible bi na 1 Thessaloniciens 5 verset 16 ti ba dit bible bi ne méprisez pas les prophéties mais il faut l'examiner babi zoya malamu bwaka ya mabe yang bazo ke tsabi no mafuta na botel bakosi ba wendre ba ke ba bandiko limbisanga mama terme wala parce que bat balingo tanga bible ti pasteur a okosa yo ba okosa ozana fiancé na mo falo bala te o fiancé na te fo bala frère wana siko oboya fiancé frère on pas totolo pa kiminae atiki masumba so mono en église pasteur a pêché moi ça simbisi yo yaka na église mona mwasi yo moko lingaye bomitiki na maboko ya nzambe o présenter papa soko ye na église pasteur a présenter mwasi lo baza pasteur moi za sérieux mais keba ya oui au mona ka mwana no boti wana tala au mona ka mwana ne longa pasteur wana la plupart oui la plupart au mona elonga pasteur so ba misa tu moko za la pasteur peut ozana ba preuve déjà ba comme boti sabasia o ba simbisa bandimi oui tu as une preuve monsieur ba comme boti sabasia ba simbisa bandimi ya solo wana comme boti sabango vous avez une preuve papa so ba bike wana to na so bimisa pena ba so na rubimisango. Oui, na obimisa na bi mama tolo so ke kaka talaka suki ya mwana talelo nya mwana ana. Wana na Paris, to na Londres, to na Kinshasa na Paris makam tolo beza ya monde entier. Na Kinshasa na Paris mais on nga zoloba na Paris parce que na fana na Paris. Ya Kinshasa pe ya Kinshasa, ya Londres pe ya Londres. Moi je suis à Paris. Na continuer la question na oui, pasteur wana za na raison ya obenga na mutu. Bible est claire, ce qui sert frère osa ma ben église bu fandisier bu bengi bancier so ka lingo yo katazo continuer mama oui bitike ma belle frère wana go détruire église bo église telaka muto ayemba ma otamla l'impudicité église mona botanga yena impudicité na bani ko modérer église bato bani ko kima pasteur ko banga ka nzambo zo prier ba prier mais bato bazo kima église zo ka serre moko impudika za libo so église frère moko impudika za libo so église parce que muto bongo mama obenganete mais pour penser l'église. Oui, bien, maman Tolo, naïf sur monde de l'église, il y a papa qui a un bon dirigeant. Moko l'église yo panzana Yesu mtayo ka sonte bino balo ka sonia. Ba est-ce que l'église Yesu panzani? Ah église a pasteur Carlos Sanini. Ya ngwana moni église ko yo mukolo église na minito. Église universelle mukolo na ngeza Yesu. Mais na minito Yesu a établir papa awa. Donc yé mutazalo quoi responsable église. Donc il faut veiller à l'église so moni impidi ki moko yé abandi kaka bofan bolobine. Soki kaka limité bobenga na ye. Oui, c'est biblique. Bokangele kulu mabonde nde papa dit na bala za alléluia. Bokangele mabonde. Et tout monde pasteur Moussa a déclaré pena païen. Oui, vous déclarez païen, c'est un païen. Mais maman, comment expliquer toujours l'église bot ba tika banda ko na ba zoya ko bondela. Yo ya na impudicité na yo na église. Mais l'impudicité na wenge musica. Mais papa bino mususu totali ba frère na ba sœur. Ba frère na ba sœur mususu ba ya na ba église mususu bien.
aye une église mususu bien tellement pasteur aza impidique, pasteur aza molangi masanga, pasteur atambolaka na kobanga nzambe te, pasteur atia mwasi na ndaku abotisaka ye bana abala mwasi wana te. L'état au pasteur azo tia batu maboko bible lobi l'homme donne ce qu'on a. Donc c'est que pasteur wana nde muta baby sita musu ba frère mususu ba sœur mususu ba ya to mona muta une église aye ye moko peut-être sœur ou frère aya ye moko mais sœur akomo bima na église akomo bima na mwana bible lobi bana bazali pamboli ko te pa nzambe mais mwana ngwa ye na façon nini papa. Donc wana izali pamboli to ezani déjà maman pasteur wana impidique yo ga so impidicité côté l'église pena au mona okutu bien pasteur wana déjà nda yebike OK li felo azoluka batuna ba au moins biso to détruire royaume ya ténèbres to peuple royaume mais pasteur on a zo détruire royaume ya sie pour peuple royaume ba ténèbres. Ça veut dire batu bayaka wana eza na église te pas neza ligabla bendaka la tala ba pasteur tous les jours fois on a ndako na 300 na 400 na poche aza ba charufa dans le Seigneur abenda ba mbon. Bon pasteur bon c'est impudicité une église c'est pas son problème. Yekutu neza liana bana ba frère ba comme wele la basi soit na kana baningani ba pasteur koloka ka basi soka yi pasteur mona sœur mo ba comme sola comme soupçonner pasteur akomo ko c'est la pasteur ma parce que sœur wana mwasi na ye oui na ba pasteur nyoso ba yoka na ate ba ennemi likoloka makamba basi makamba mbongo makamba et puis soko bengi c'est l'église na hôtel yeba ko yibo bandimi a otala ka bandimi ba na lar akosi bango akosi bango ya kozwa baptême ba professeur lukuta. Après heureusement ka nzamba yosunga suka na bandimi babimaka pe baye baka faux église po baza ba riser déjà ndinga za bataka matiti na seyete labo azwa bazwa bakisi na ba Inde na ba Tchad na ba mboke belé déjà pasteur mobimbo mona azaleti bo limbisa nga bandeko nanga jibe senoma pa star aza wenge senoma mais bango balinga olanda ba jibe alors so bolinga olanda ba jibe bosonga bino wenge pourquoi bokosa basa jibe to ebika jibe a star mukolo pa obongo la muteo obona jibe asalini a changer neti mama tolo yo salakati bakotana mama na biso rose bosai bakota mais lelo bongola mutema so moni mama tolo beno mama tolo abongola mutema neti jibe bawera bandeko na biso na ya wera soni ya Noël na lela ye mabe wana pire vient nga via mashiro kifa ya cousin nae mashiro master nga mashiro kifa mutuno nozi mbuku ye akoma prophète Ezekias mbuku. Donc cela veut dire ce qui va bongoli mutema oromona sous jibe nenga zawanati a changé mais ce que bino va passer bolimbo landa ba farma jibe jiba lati bongai jiba cela veut dire vous êtes des païens plus que ba païens donc on préféré ba tlokwa ba jibe to linga ba to bonda pour mukolo ba bongo la mite tela papa chéri nde ba linga kai mukolo bongo mutema la ba ya wer ba kofi bike ba te bele ba bongo la mitema nzela bango bangonde to bonde la pon mais ba passer déjà bokoma ba passer bo emitaka batona bangonde ba lakela mama be yango moni ermo quelque part apôtre Pierre azali ko lingane ba paye netinga la linga ba kofi ba jibe na linga ba to prier pour na ba bongo la mitema o moni mutu batwana ba soki ba simba pe ba kisi vrai faux na yebite mukolo ba bongo la mitema yebike nzamba olimbisa bango po bana bango ba innocent mais siko yo passer o bongo la mitema ke simba kisi oyebike na nzambe na ba passer na ba jibe nzamba lingane ba jibe parce que oui manebite mama sono ti casque ya nzambe mais ozo pesa image jibe mko ba bongo la mitema na ba wera fete ko sama na lola bako na ibso mama omoni batloka ba jibe batloka ba wera ba kofi tous ces gens là mukolo bako bongo la mitema na mona ko sala émission na fay na flamme kapaya omoni ka changer bango bazabo mais siko yo passer so bongo la mitema mais tu es plus que ces gens là. Oui, mais va passer monsieur bakoma pe ba homosexuel ba pédé. Oui. Non. Oui, bakoma ba pédé ba zebele. Wana pasteur to azam. Pasteur, ba pasteur te me bazo étiquette ba pasteur. Bakoma ba pédé. E ka pona bem sa musala nzambe. Kasi ba ramasi o bana Israël tan ba bimene Égypte. Ba ça rappelle ba master en égyptien. Oui, mais que ba mesana master foka to bimano ba bimana ba égyptien. Na désert banan ba laksaki ba na Israël ko sa abike ko ba égyptien. Ba égyptien pe ba kota na église ba pasteur égyptien ba zebele ba yana bikeko na ba on église ba zebele yango mona bango ba sin ba lingi mbongo ba lingi bible bi à quoi bon de gagner ce monde aller un jour en affaire yesu kutu ye mo mukolo mukila botama wapi abotama na ndako ba meme est-ce que yesu za na ndako obi ke yesu za SDF ilamba moko sans adresse
yeso za na ndako te metala kolo mukili mais siko bango bali bandako atambula na jeep alata verse ko lata to boyi na bisote lata na mais eza na ndenga bien mama to yo lata kati na ndenga mais oyo le de moni passer Ezekiel Mbuka yo le mission mais il relax c'est normal yeso na zakita msu pasteur msu ko ya pe costume ba viochi ba ni mais kasi ndenge za na bayande ko batama ba passer on remarquer ba signe na bango baza 3 signes ba passer wana ya liboso misu na misolo ya mibale misu na basi na lolendo pasteur donc cela veut dire comme star église comme soki na koloba soki village soki molokai to yeba ki on pas na ba vivre mais comme na ba église baza na ba surnom na bango o kombo na nga soki mobange soki kokose ba kombo moko zo senti mais comment un pasteur ba obengo pasteur Carlos c'est tout bango ba les gardiens du temple comment na ba kombo soki village molokai la zamba ndeka zamba ya papa were ezali papa were to comprendre pour bango ba na bango kuna ba roya un jour ba roya ngan pena pon na grand frère na were na bonde la mi pon moi aussi j'ai pris pour lui sa bonde la mi et puis na fa na vie were il n'est pas mauvais ce monsieur là c'est un bon garçon très bien qui et puis aza mutema malamu problème na kaka domaine na bango ba pona c'est normal ya tanaye Moïse to moni ndaka pharaon pratika ki ba biloka pharaon mais tango ayaki nzamba zui le même Moïse akeno ko récupérer Israël ba papa na biso ba vie na biso ba wera bande na biso ba jibe ba bon la ba mitema un jour ça c'est sûr ba papa kofi ba bon ils ont misala ba ba ça mais bino bongo là déjà mitema soit disant ba passé bolingi ko imiter batwana ba mi pesa ba kombo bazaka na ba kombo ba so monika mutabandi ba kombo keba. Que le Seigneur vous bénisse ici. Nous sommes à www.tolonactv ici à Tolonacé. Nous parlons la vérité. Nous défendons la parole. Nous défendons les vrais pasteurs. Ba pasteur au ba na souci à ba pâté. Ba pasteur au ba zo gêné. Pona bandimi. Ba pasteur au ba zo kata pongi na butu po abonde la pona mundimi na ye. Tozana na katio to moni ba pasteur wana soko meko tambola bango za makasi to komi payen pongana na koto ya ba milia ba pasteur wana so za makasi to komi payen. Moi je te dis comme là naza témoignage bato na koto ya mon j'ai risqué de devenir payen déjà na ba camion na ba musique ya nzambe za te ya mokili na ba ndako na ba musique ya nzambe ba banda soko ye théâtre après théâtre ba bandi ko tela bino wenge donc au koti na moi si na ngai bina ndanga na ndako na musique ya mokili betaka te ya nzambe papa na kati ote na musique ya mokili betaka te ya nzambe donc na kati ote papa prophète Mbuku donc makambo laisser partir mon peuple le baké ba maman pasteur ebele ba okende lifilu pour ba soutenir ma bé donc ils solo oui azana raison ba maman pasteur ebele ba okende lifilu ebele et puis ba maman pasteur ebele ba na mitema bango sanduku ba yibi makama mibali na bango mais tellement baza étouffé ba okende lifilu parce que au moni ko wana papa maman pasteur mutaza ya faux to pasteur mutaza ya faux to baza ya faux ba sangani toni maman pasteur wana pe ba revendikaka soka pété plosement la moto azana makambu fa bimisa yango bazala so divorce ça mais ke bimisa parce que pasteur wana banga ka lâcher moi sans pour que nous bomaï akeno poataï mais bazana mitema sal mais que baza batumo baza déjà pasteur so azokanga bandimi na kisi bon moi sinanda opakanga na kisi lo neza Siko baza étouffé mais oh bishop chato mabi laisse partir mon peuple ba maman pasteur na soki ya solo ba ya nzame ba o divorcer na mibali ya on moni bazo divorcer pe na ba mibali wana suka na ngo okima kaka kolemba kimi ba yebi makambo obi na oyebi so moni ngala tambola na ba pasteur ebele na tambola ba pasteur ebele oh soit disant zo mona ba grand homme de Dieu mais na poussa la pemena nani auto sala émission mo bona bosani garçon frère Pierrot alobini abi atambola na ba pasteur mais c'est des païens obi ke na tambola na ba pasteur rebelle awa même na Paris même na Kine mais tu dois so maman to le so makasi to komi païen et puis ba ko initier mais la whisky on mélange na vino whisky te mais ba ko initier yo ti suka na ngo mela wana ba opeso la makasi te ba memi yo pe na kisi so za makasi ba memi yo na soloka il faut za na nzambe neti biso boy nga nzoto na nga e ndoka ko lianga te kise ko kota te ponga na âge à 16 ans na kenana panganga ko zo ba kisa bituma na ba passe partout na ba kama nganga bengalanga
abi yo te nzoto na kota même de kaolete bimo ozo étouffer bilo nanga gloire au Seigneur na yebango déjà Dieu parle tantôt libani tantôt non na ndako nganga déjà si nazwa message yango nde nazala passer au simba no kisi pa na nge simba to koza no ba mi pendant 2 ans 3e année nzamba okimisa ngayo na obimo parce que ba passer bongo ba ko meliso whisky ba bandolinga pe boko kota na biloko ba sharufa dans les sena ba kabila ko basi et bien sharufa dans les sena gande papa wembazara na sharufa bango pe ba kota na on église ba terme na oza na ba kino mona pe na zo voyager kene kina za bilamba na boîte de nuit ok na kina boîte de nuit oui bazala ba boîte de nuit na ba pasteur ba longa rapenda poto kiki na kota boîte de nuit na Kinshasa baza pe na banganda mais batu ba omona bana banganda na bango yo molili nde toyoka ponga la kenda sukinte ça fait soki 10 ans on a kenda kinite et puis le kimboka on peut na linga va vani na na masanga batoma bazomela masanga bantoma ba whisky ba nini na ba sharufa na bango ba koma pe na basho ba théâtre basi na bango Yesu azanzambe laissez partir mon peuple ba faux pasteur namoni laissez partir mon peuple biso soto kota makambo po bato baza anti masumo bato baza pour l'intérêt Yesu Masia donc tozo participer na laisser partir mon peuple na ba pasteur nyoso ya faux ba pasteur nyoso ya ba pidik ba pasteur nyoso ti ya ba whisky ba pasteur nyoso to ba vandisi ba mama pasteur na ba ndaku na bango ba bala bango te maboko na bango kala likolo ya mitu ya bana nzambe boyeba ke Jésus Christ revient bientôt Yesu Masia aza koya fimbu eza na sima na bino to bongo la mitema Yesu Masia aza koya Yesu asakoya mais papa est-ce que ça penda permis que musali na nzambe leti pa uko akoko bina pe misiki ya mukili na conscience na ye a telemi pe abini leti ba frère na biso oyo bazano na mukili na ba bongoli motema non ils a permis te musali na nzambe ko Bible lobi tout ce qui respire fait quoi louer l'éternel musique à mokelezo louer l'éternel tezo glorifier nzambe te musique à mokeleza pour la gloire à nat pour la gloire à Satan un passé à robina te bilo par exemple même na voiture na koyoka te mais ils ont ba passer à tambola na voiture na musique ananda kuna ye musique kaka ya ba fali na bani na mokili na ba théâtre et puis bazali qu'il te s'il y a un groupe dans l'église bayaka babani masanga na groupe ba na église ba yebi pe pasteur wan baza na église bazomela ba whisky bazomela ba nini ba Jack Daniel tout ça omoni mama na ebso moi j'ai failli ngai na tambola ba banga ba bebisa ba komisa nga païen même moi si na ngai makamno j'ai dit ça débat à la télévision peut-être nzamba lexenga na nzela po alingaka zwanga na mona biloko na se méfier na ba pasteur wana moi j'ai failli devenir pasteur surtout mona ba pasteur no mela whisky oboko melango okoyoka pe fali obani pe ko bilango musala nzamba ko bina ba nzemba mokili te impossible bilo na biso ndeko na biso chatumba salaki Chatumba, c'est mon père, je le respecte beaucoup, mais il a commis une grande bêtise. Et Mbalasima Salangol Souste, je le respecte beaucoup avec beaucoup de respect. Ko Salangol Souste, c'est pas bien parce que à cette occasion de chita batebele, batebele ba pengwa ba bon ba pengwa, mais je sais que Bishop Chatumba Nzamba lingake ming, na Nzamba repêchake à tout moment. Et Bishop Chatumba un jour on a une grande église, mais pas na Paris na Congo. Dans une église à Mounen. Au moins d'expérience papa wani va lisakoli. Au moins d'expérience Bishop Chatumba leki. Na âge azoke nango. Aujourd'hui bientôt il aura 51 ans. Ngana na 50 ans. Bientôt j'aurai 51 ans. Et ça ba âge moko ki mokolo ki yaka. Même ba paye mona muta paye. Akoki ba 50 ans sani. Aya église matiki na ambiance atiki pe makamba basi afane na ndako tranquille. Bishop Chatumba okena Bishop Chatumba il aura une grande église. C'est un homme de Dieu. Mais papa Kobina ral sauter s'il te plaît. Et puis ba passer ba soya na télévision ba encourager Bishop Chatumba mais faut moment na ba race na bango ils sont comme ça. Bishop Kuto ba abine na télévision ba bina na bandako. Oui, moi je te dis que moi aussi j'étais tenté. Ngai na ba faux passer on ba simba ba kishi. Pour bito yo baba onde yo kansaka camarade tango bani ko tambulo découvrir ça nini tout la muisi azaza. Laissez partir mon peuple, laissez partir mon peuple, s'il vous plaît. Bana nzambe makambo le prophète Mbuku azolo ba ezoko engagé kaka prophète Mbuku na lingi te ba message na téléphone na ngai e koma olongola ozongisa ona ko bloquer yo o
guerre et bandit. Donc, moi, je suis là pour faire mon travail. Nazawana pona ko défendre nion surtout les à Jésus-Christ il y a beau solo parce que to wuti na mo. Allez, ça va t'amener ça répéter. Ok, n'a pas nanda on est yo bangani. Ozape pasteur noté. Ozape oyo maman to na se. Ngata na solo kwa mosala nzambe. Comme moi na te oza mosala nzambe. Cela veut dire mutatindi le guerre et bandit. Ok no. Kubanga te po okutane so kutane pe nanza ko pese mbote te pe mbote ne kichanjo elo ko te memo ni lipa asa ne pe Yesu ta ko chopelo la te kutu yenda o memo na lifelo muto wana mais bible lobi luka kimia na mutoni luka kimia na bana nzambe na nganga yo luka kimia na nganga ne muta o saloma be yo luki kimia me yo na buta yo lokayo bato ba luka kimia na bango te kima ba bible binini. Résister au diable, mais fouiller l'impudicité. Un pasteur impudique. Pour qu'on nous a qui Meilleur vœu, bonne année. Je suis fier d'être Katamba. Meilleur vœu. Ça n'a bien. Tant qu'on peut se mourir, si ma babani ko tonga yo. Mutabongo, batwabongo. Si ko yo luka kimia ni mama tonas. Oza mobile no bien papa pasteur Carlos Abanga Nzambe. Yo mo mama tonas c'est tal oza mama moko oza star dans le Seigneur. Ozo tombo la lola. Mutunyo saza ensengo oyo mama tona so yo miye bagate pécheur yeba somo bade mama tona se kombo no yeba na Paris mama tolo na se ozo pesa fierté ba mama nyos na église ba komia to koma mama tolo na se na son église e bon siko yo za na bonzambe no banga ata batini lo message zapango OK na message o guerre ba na o salo guerre nani mbogo moni couvre-feu mettre na kin a ba kilomètre bazali ba policier bazali a justice eza so zaka yanki na kin awate awa soko ye maître ba kilomètre bazali ba kilomètre ba décamètre ba pol bazali guerre wana ka maloba ba kosa po wa banque ça va et puis bazana bango ba péré na boazo l'accepter za danser mais yuma ba péré ba banga likamuka ko molela ba kotela ye oui Bapere babanga kalikamuki akomi kolela ba pour côté la Hervé bonne année à famille Katamba. Quand je parle de Katamba, je vois ma tante Françoise Katamba, ma tante que je l'aime beaucoup, ma tante Blandine Katamba Ndina. Je vois maman Pauline Orléans Katamba, que le Seigneur nous bénisse na zongi na gauche, mais que sa ba merveille ma bonne année nanga ma merveille nanga na mon pasteur Jean Tanfumo na moni pasteur Joulou Simbula na moni famille Kalambay. Quand je parle de famille Kalambay, je regarde déjà mon mari pasteur Carlos Kalambay, le gardien du temple au asa patron ya tolo na TV na moni mandoi nanga omo nanga ya Jeanne Kalambay na Belgique na moni ya ici Kalambay. Meilleur vœu à mon chéri, à moi, mon beau-frère chéri, ya JC Kalambay na Londres. Que le Seigneur nous bénisse papa. Nathan otokomi nango. Et nous connaissons conseil ni ko memela na peuple nzambe ya solo au pesi conseil na peuple nzambe puis au baloli sou minduki na basali ya nzambe ya solo ba o yazu tia biloko nyoso to uti ko solo awa en dehors ya vie na bango et nous connaissons ko yebisa bango to bandima na bandimi na bandimi conseil na opesa surtout l'église na lobango na pas na l'église nga déjà pas bana nanga il faut créer la relation personnelle avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. Likamunyo solingo sala faut à diriger par l'esprit. Et puis église lobana nzambe ba senga mingi don ya discernement des esprits. Okoya na église ba tseli bino musique o prophétie ba okoyi sabato. Tala passer wanza animer l'esprit ni. Bimamba la moko et puis bolinga te boy pesa mituna bino na pas n'importe qui imposa ngo mingi pesa ka pasteur église no o mesana no yebi so pe pasteur na un pidique au petit parce que bana nzambe bili ba comme ben pidique au moins l'église on va passer ba ben pidique so zo imposer tala église on a ba frère ba comment obota na ba se ba la raté frère wana aboti sœur wana ba comment yaka to fan mais l'église n'est pas comme n'est pas nanga yaka to fan des araté pas la biso pe na même yaka to fan l'église on a yaka to fan on a des autres au monde basia ba château rouge ba keno yiba ka mi yibi au monde ben pidique basia banganda donc cela veut dire église ngo limbisanga wenge ba mema wenge mutaba donc na ba église a bongo to ba to ko pour mutaba mo la mutema ça passe quoi
bato babongola mitema te me bazaka na ba stratégie na bango babando lakisa bino ba séminaire ba veiller ba sokola bino makolo baloboliaka sainte scène akindoki parce que sainte scène nzambe un impidi kozolia ngoko kufoye bien yango église banga batambola banga nzambe sainte scène c'est le rosakana te au monde on basala ba pratique mo po bakanga bandi balakisa pena bonzambe za kopesa bato ba baptême déjà monter une église état d'âme no bitazan ndokimba mo ke pese baptême mutu soka une église o solo linete ka po baye baka pesa ki ba baptême mais mutu so une église avant ba pese baptême c'est ngeli sala kirdam mais la kirdam zope bansenement et puis baptême solo maman so remarquer baptême solo Yesu mtagena luka Jean-Baptiste aluke Yesu baptême solo moi na fa na église alandi bansenement zui conscience ye mutakoya ko proposer passer ce qui na ko zo baptême te. Et puis baptême ezaka na groupe batute baptême ko za tamsuka yo sengi baptême to luki to ke même na hiver o dinda na mai même na hiver to luka mai motote kaka bazela été groupe non eza ba stratégie démoniaque bato ba juba baptême bandoki ba na kati ben pidik ba na kati nani yemo ko tu passer na parle pas Lucifer bakina na ba stratégie papa prophète Ézéchias on est engagé ka prophète si na kota lola nazali na soma mo omuninga nazali pe na besoin na ba camarade à pasteur te il y a bien na rosa ba camarade na mon na benga papa Col na benga ba évangéliste Ale Makanda papa na biso na Jean Tanfou na benga bango c'est des amis mais les pasteurs qui sont impudiques na besoin za ba mina bango te les pasteurs orgueilleux na besoin za ba mina bango te. Je préfère rester chez moi à la maison avec ma femme qui est en église. Nabenga pasteur rebelle nabenga pasteur Timothée Longelo, prophète Bob Magema. Moi na nga ba berger d'Ocha, ba camarade na bangwana. Vous me gousana ba camarade ba na église ou banga nzambe. Meilleur veut na profiter na sa meilleur veut na pasteur Timothée Longelo, le prophète Timothée Longelo que le Seigneur te bénisse na profiter sous ce côté ça peut na meilleur veut na grand frère na ngai ya Richard Kabambi oya soutenir katolo na ya Richard Kabambi que le Seigneur te bénisse yaya oyo azwa kapenda vidéo ya tolo na à partager ngo na ebike manière on a se manifester à cause la reconnaissante et pas na yo sakara yako senga yo merci yaya yako senga yo merci yaya kolo Yesu a pambola yo notre frère notre yaya Richard Kabambi na pesi susu bona na ngana ya ulikosi nzambe apambola yo couple katalai meilleur va couple Mutombo papa Timothée na Orléans avec sa femme meilleur vœu à notre frère Kapaya ya mama Sheila ba sentiment shalom na bino esika bozali ba bonne année na bino esika bozali na couple ya solo couple bakapina ko telemela lisumu couple oyo e telemela ka whisky couple oyo eza ko telemela ekobo eza ko pesa batu posa ya ko bala couple Kiangata papa Richard Kiangata et maman Rose merci na kitina la main de Dieu si je vois ma belle-sœur, maman Sylvie, confession, la main de Dieu. Tant que mon maman analatara kitoko, ma baya kitoko, ma midelo bosepela na ona mission na batolo na se ezalaka bongo maman Sylvie, confession, motema ya mon grand frère évangéliste JB Production Kamwala. Que le Seigneur te bénisse. Nathalie Nakini, meilleur vers mon papa, prophète José Yanda. Koloye Swazan Zambé, papa eloko nini o lobi olingo bakisa. En tout cas, on a profité pe na pesa papa na biso Richard Kiangata mama Rose Mbote ba sala nzamba solo bangwana ko tambula na bango. Na benge jumsu to solo bi papa mboku na sepeli na yo. Na moni bando kima bato wana ba impidiki wana tala musala ezokola bunzambe zongi. Abi ndeko na za olela pona yo. Yango moni Yesu epse Pierre abi Pierre ba o réclamer na bonde li pona mokolo po comme affermi bonde la pa ningiza ba sala nzambe ba linga ka bandeko na bango. Ba bonde la bima papa kotambola na bato wana te basimba bakisi babunga nzela papa Richard Kiangata ngoni nzamba opambola ke liboso évangile Guy Matadi bazebele nangana lobelo mo mama tolo na se yoza mama omoni lelo internet et comme bebisa nini
surtout ba maman bokomi ebele na internet bokomi pressé balingi soko fana na makolo ya église te oyebi ke internet ba maman nga za ko soutenir ba maman internet balingi soko soutenir ba maman internet te to ba no soutenir ba maman dans l'église so sala na internet na obengi son église na ngoyo te ate parce que ba tente ba kombe mpidik pe ba maman internet ba yebi pas ya musate ba kombe mpidik et puis balingi bazo respecter ba Nicolo te ba komika mukemke na sala maman Omonia, yo, maman ton nase, au salaire, 46 000 vies. Est-ce que l'église nous a 46 000 personnes? Bah, on va quand c'était internet, on est bas là 2 000 vies, 3 000 vies, que soit bandit église, baroya. Mais non, bisous au salaire, 13 000 vies. Mais l'église, on a 13 000 personnes. Bah, maman internet, botika, kobo, au monde internet, prière, to boité, to prier. Mais botika bilo quoi parce qu'au bimin internet comme mono comme prophétesse comme évangéliste au sal ça va séminaire y a un ben pidique diable comme coach ça même pidicité ba comme ben pidique ba maman internet toi maman tolo cause asuna sentiment maman internet ko bengi ça ba on sou pamba bengi ça oyo yebi le quoi par exemple na mona maman la biso Mérance Mayala maman na mona kana évangéliste Mérance na mona ka maman évangéliste Mayala na mona ke ndenga te aka au sentiment mo bonzambe ezali au sentir aza maman mo pepele mais maman keba Lucas soza na église na yo zala encadré sambela na mangembo na papa na spirituel Lucas sambela mangembo eza déjà za trace à bien ba mangembo ba la bonne eza ba église a trace à bien ba ndenge bazali wana ba pasteur impidique ba mona ba na télévision ba otika bango te oui ba otika bango te ba obimana bango oui ba obimana yango moni internet na lingi sous bato na internet te baza batu mabe ba komi ba impidique lisusu Mama Emi Anzambe papa Emi Anzambe na sima caméra ozoyoka papa c'est que ça siliki ya mabe alobi alingi ba maman internet te ba maman internet ba komi ba public ba maman internet oyo ba public na ba papa internet oyo ya ba impudique ba komo sangana ba sala impudicité en tout cas Yesu azanzambe papa yo ko ngolo ba kama sere loko mo asuke za ba mingi na ba mama wana koza suna na sentiment te mama to lancer so lingo bengisa mama mo bosa ne veyo bia teya tala e bien azandenge nini tala e bien azandenge nini trier net ba mama Mérance ba mama mo fo ko encadrer net azana mange mo na sepelimi azana na vie ya mulai et puis ndenga loba na ndenga teya ko sentir bonzambe zali misusu o mono tala ka longlo bia ha déjà ça continue impudicité na whisky. Shalom, belemete komi ko chipé to komi penana suzaki ya bino mama tolo na se mama Anna Kalambai motema ya papa Carlos Kalambai le gardien du temple responsable de l'église même mission évangélique le messager de l'alliance. Quand on soit pas la biso to komi na suka soki peut-être remercier moto moko lelo to ko remercier nani Yesu Masia oya telemisi peuple na ye Yesu Masia oya lobi ete laisser partir mon peuple tous les faux pasteurs laissez partir mon peuple que le Seigneur vous bénisse bonne année na batonio surtout papa Ezekiel dans ce petit peu bonne année. Na pesi bonne année. Na batunyo surtout en 2018 na osengaka ba passer bo bando banga nzambe to bongola mitema. Ba o déjà si ba simba mo ba kisi na lobela bino te po bino bokota bino lifelo. De kisi déjà Bible bi blasphème eza lisumo impardonnable. Mais ba passer on a ba simbi ba kisi te. So mono tambola na passer mo avec kimaye bongola mutema banda obanga nzambe. Banda obanga nzambe c'est tout conseil na opesa ba pasteur en bana nzambe bo trier be église ensemble église nyo sauté bango mo pe ba komo bi m'appelle be église ba komo kima be église on linge kufa kala mingi te pour plein au Bercy mo na le bourgeois la kufa misusu ba komi ba ndimba kima zone église ba komi na suka 2018 oyo ba mpidi ko ma nzamba osala ba ba bongo la ba mitema te possible ba kota lifelo. Bon, on a bon mitema te pour so à côté le fait. Bon la mitema Jida. Est-ce que Jida a bon la mitema? Jida déjà qui n'est mitaka singa kufa. Ba mitsa déjà ba singa ba kufa na bango.
Nzambe apambola biso nazangi maloba ezalaki bino mama to na se papa et prophète Ezekias Mbuku soki oza na besoin na biso moni ke etango so tolobeli romo ebeti libaku bien-aimé tozalaki na kati ya vérité tozalaki na kati ya vérité message oyo bapasteur oyo bazotambola bien liboso ya Nzambe bakoyeba korecevoir yango mpo na mandenge ya kimia mpo te eza important mpe eza na avantage ya bapasteur oyo baotambola bien nayebi ke message oyo papa na biso prophète Ezekias Mbuku kasongwa mimi ekopesaka akanda na ba pasteur oyo baza ba impidique na ba pasteur oyo baza ba meliwiski na ba pasteur oyo batia basi na ndako babala bango te na ba pasteur na ba kakaka oyo papa na biso a lobeli oyo nyonso papa na biso a lobeli na kombo na Yesu eza ko engager ka notre papa. Moi je fais mon travail, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à www.tolonase. Bonne année à notre papa Eli ya Nzambe na sima caméra et madame Nandaku na ebika zozela. Ciao. Elema Bondela Yesu azana bomoi Tokolo mandenge niyo